Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et Madame Kikouli Babi Yozaka Wana, là-bas. Le sentiment que j'ai, c'est en fait, je suis d'abord contente parce que Karine elle est mariée. Et puis mon sentiment est que les gens ont beaucoup parlé. Karine, voilà, c'est ci, voilà, c'est là. Bon, on a concrétisé l'affaire. Mon plus grand sentiment. Il y a un thé. Famille yango elingake bo me mama na ba mère ti ba bisimbo na bango babali silicone silicone kon yango ezala kaka mais arrêtez un peu on se famille on kondenga ya mobali ngake yate bato ba zakina fete ndebana ababa ngai na mbali c'est tout ba bezaki ba famille robamba ezala na ngope na poto ezala na ngope ça problème te ba oui bon kana sukati ah oui mais siko ana kin siko ya robamba pe bon ne boye ba pe kati na suka te banye. C'est comment est-ce que c'est la belle famille? En fait, non, l'être est ça. Non, bah faut être batang dans la carte, donc il y a pas trop à dire. Nous avons un second marquage parce que tous là les cambos depuis kala, tous bah circonstances belé, bah bitumba, bah combat, bah fingi, bah lobby, les lonzambe à Pambolier, les lonzambe à Batelier, à vraiment félicitations à Karine Mokonzi la baronne, papa Evi, couple Kikouli Penza et Sali Penza qui toko base va dépenser à fête base abota base à qui l'hôpital base base on marche là devant la base batata moi c'est Karine baza ah ba base ba ya Karine ba télé mi à base ya ba tiki abeta bete le roni au ka base bino a venir son kaka base ti Karine ko mama passer bo ba base azo bota vine zo changer kaka base arrêtez ngandi na kenda poto na zonga base na ok sous Paris na zonga base na ok sous États-Unis na zonga base na yesu na fait base arrêtez un peu botika maman ça base ça réel c'est-à-dire que Bezate Karina Boti a bali nzamba pesa lié pesa melié photo betele maboko ezangonga neza mukona le quoi na busena zakiti yango na kinazali ko représenter na moi na butu na titongo ngapi na pourcentage nanga ti ba pesa mbongo lelo pe ngapi ba pesa nga yanga na chile mpanzi nanga. La baronne, notre petite sœur, pour honorer le mariage coutumier, tous là tous ensemble. Tout le monde a peut la vie là. Ngana na madame Makayem na zika ah. Moi il est qui ma casse. L'autre ça les 5 bing. Yaka Makayem na yango, zo Makayem yango na sala. Makayem na yango c'est na sali. Moi j'ai préparé 3 cartons ya poisson salé ngai moko. Elle est bien. Tema mogela dorofina mwana ya kidingo mama nazana esengo makasi ndengo bali bopeza na biso ke sali ngai donc na kangengo kangisi bango mindoko na ya awa na ya kula na opesa esengo makasi ngai banda na yaki nazosala ka Thompson ngai kaka FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Awa nzamina na ebitu siko shuka kolonzo ngo ekomi bwendeni awa ka place makemba ba yibinga mbongo Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo twino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur À Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba dans la ville de Ko. Yatina Boni.
Bien, maman. Quels sont les sentiments hein, que tu as? Les sentiments que j'ai, c'est en fait, je suis d'abord contente parce que Karine, elle est mariée. Et puis, mon sentiment est que les gens ont beaucoup parlé. Karine, voilà, c'est ci, voilà, c'est là. Bon, on a concrétisé l'affaire. Mon plus grand sentiment. Il y a un thé. Kasi batu na internet bazoloba ote famille mobile ekoyate bazokosa et tout, ce sont des choses arrangées. Yo en tant que grande sœur il y a Karine Mokonzi Baronne, que dis-tu par rapport à tout ça? Bon, c'est famille Mokonzi il y a mobile ekoyate. Bato bazaki na fête ndebana. Ababa ngai na mbali c'est tout. Bien zaki ba famille Robamba. Ezala na pe na poto ezala na pe ça problème te. Ba oui bon kana sukati. Ah oui. Mais siko ana kin siko ya Robamba pe. Bon, on est boyé Bapé Katina Souka. C'est comment est-ce que c'est la belle famille? En fait, l'être est ça. Non, bah, faut être batang dans la carte. Donc, il n'y a pas trop à dire. Il n'y a pas trop à dire, hein. Mais un dernier mot, il y a Lelo, il y a Siko Yokaka Pona Ngonga. Que dis-tu à ta soeur Karine Mokonzi Azolando na minuto, Madame Kikouli? Eh, Madame Kikouli, Bobby Yozaka Wana. Bah, matabata bate là-bas. Voilà, il y a Tina Lobby, mataba tepa là-bas. Là-bas, binon de boye, so penali feloé, so qui peut web to yébité. Donc, Tozana Lekechou, les a parmi Batoyo, moi, donc ce sont les premières personnes au Banda, ma comme internet, on a Karine, ce sont proches, il y a incontestable, il y a Karine. Lekechou, bonjour, avant de la Kitty. Bonjour, Bonnie. Bien, Kakayo, comment tu vas? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu, quoi. Ça va. Bah, sentiment ni ozanango. Ben, bah, sentiment c'est belé, talakaka, les l'homme colonaïe, talakaka premier fils, fait na Bruxelles, mais moi contre yaki parce que famille zanakin a moyen qui de Bruxelles exacté. Il y a c'est mieux en fait na niveau yakin a na ozala pour na Bruxelles na ozata okendete parce que famille zanakin mais c'est ngozé ya makas parce que comme on a libalo toazelango de prix kala o ba finga ba logo n'importe quoi pour na Karine Abisso, ba logo mabe pour na Mokonzi. Les sentiments aux anango pour la circonstance. Et c'est belé, sentiment c'est belé penza. Et c'est belé vraiment dans un va maloba parce que na signé la bande qu'on a fait na Bruxelles, na zalagité parce que famille zana kin et yaki, y on va quitter avant ça déplacement nios na rosala. Il faut l'on a zavana mariage au mes niveau de famille parce que moi la famille, ngam nazo représenter bango. Vraiment. À mort dans l'autre côté. À mort dans l'autre côté, ngani na représenter yé. Ce qui va zageba me banda à côté basi mais ngani na vanda côté né. Nous avons un sengo makas parce que tous là les cambo depuis kala. Tous ba circonstance c'est belé ba bitumba, ba komba, ba fingi, ba lobby les lonzambe à Pambolier, les lonzambe à Batelier, à vraiment féliciter. Félicitations à Karine Mokonzi Baronne, papa et vie, couple qui couli penza et sali penza qui toko. Merci Nabangoto, Nzamba Kumama, Nzamba Zala vraiment Nabiso, et Zala penza bien parce que sans Nzambe Mobolo, grâce à Nzambe Lelo Karine Mokonzi a commis femme mariée, grâce à Nzambe Lelo Karine Mokonzi Lelo. Aboti, ça dit que mon bafinga, ndumba. Alors si les comptes ici comme on dit maté, bah bien ça moi aussi. Des appels problèmes, ya famille yango elinga ke bo me mama ngona ba mère ti ba bisimbo na bango babali silicone silicone yango ezala kaka mais arrêtez un peu kati ezala kaka ezala sens ezala raté c'est ça. Mais les Ketchou, tu sais, ils ont permis en tout cas les plus proches à Karine, Nabato Babandi Internet, tu vois. Donc, si on peut parler des proches, les Ketchou, les Jaël Chou et toute l'équipe nationale. Mais il y a caché il y a buzz parce que ce mariage ici c'est seulement un buzz. Tout le monde a des commentaires dans YouTube, ils ont théâtre, ils ont buzz. Quels sont tes
mobile naza millionnaire aza Bill Gates Denis to comprends ça sens que base va dépenser à fête base abota base akina hôpital base base marche là banda base batata mo Karine baza ba base ba ya Karine ba télé mi a base ya ba tiki abeta bete le roni oka base bino avine so kaka base ti Karine ko mama passer bo ba base azo bota vine zo changer kaka base arrêtez ngandi na kenda poto na zonga base na ok sous Paris na zonga base na ok sous États-Unis na zonga base na yesu na fait de base arrêtez un peu botika mama za base za réel c'est que beza te Karine boti ya bali nzamba pesa lié pesa melié photo betele maboko za ngonga neza mkona e lokwa na Bruxelles na zakiti yango na kina za ne ko représenter na moi na butu na titongo ngapi na za pourcentage nanga ti ba pesa mbongo lelo pe ngapi ba pesa nga yanga na chile mpanzi nanga oui ouais les que tu as réclamé par un pourcentage et d'autres est-ce qu'on a sens aux réclamer les yango oh na premier visite naza poefo na zwa pe na reprise na rozwa pe yanga papa mkonza rozwa ndambu apesi nga pe ndambu na chena poche parce que to uti musika c'est eza plaisir penza et c'est makasi comme na famille ye bango nyonso la baronne félicitations j'ai des larmes aussi hein, tu vois j'ai des larmes aux yeux et za iloro toki ko le baté mais eza nzambe nda permettre moni tant nzambe pambola biso et mo lekila ngai apo anika lekechu poanika kingani poanika Karine poanika Gel poanika fi poanika kingani poanika bwe c'est-à-dire que nzamba la côté na biso il faut te betele maboko il faut te féliciter il faut te commissaire parce que nzambe lo asali ya minene nzambe lo asali penza il y a belé il y a extraordinaire c'est-à-dire que rien à voir c'est ça. Tes dernières impressions pour Nasiko na Otolo Basiko. Ya siko zaka base la pourquoi na pourquoi na otila bango image na butu pe na za 6h. OK. 6h na za malinzo des bien de kakata santé to sa émission. Tu vois na rozala penza dans les bons kasigi base la ya bien ti famille ko ya ti ba pesa mon ti ba fina ti ba sala bwe tanga na ibo lambe. Ngai bati kilanga quiz ngam na ita quiz. Ngam na zo ita quiz zo mona quiz. Oui mabe. Zo ita ba dendo ba bi tu ngam na zo sala ngo. Dana pisa ki biloko nyoso na sali ma nyoso ça dit que ma mutu tout eza kitoko penza. OK, merci beaucoup les Ketchou, merci vraiment d'avoir répondu à ma question Nabiso. Ouais, merci aussi na Karine, courage, un peu conseil kaka maman batela libala eza ya nzamba pesio, il faut protéger yango, il faut bomba yango, il faut kangona mutema, il faut aussi la mapenza parce que c'est pas facile battre belé va croire pe ko bala babali te mais nzamba permettre au bala au bota so kumisaka nzambe mutayebi par fleur ebele nzamba za nayo toza ana fayi mokonzi ngape na za mokonzi biso ba konzi tolonga déjà tu vois kombo elandaka Karine mokonzi maramne so ba konzi bilone so bokonzi ça veut dire que maman na Arieta. Bisous, je t'aime trop ma soeur chérie Nzamba Zanayo. J'espère que tout le monde en a eu bientôt là dans Bruxelles. Nous allons vendre 2 semaines pas n'endaku. Parce que azo manabi kazo mankenga. Oui moi bi azo les ketchou nazo poste les non ça est fort malgré na vendre na Bayton hôtel à cher mais on a pas vendre pas na yata pour bien comme na Suisse hein Suisse hein. Ouais na Suisse na mona ba Switzerland ba Suisse ni na ozalawana ba chinois tout ba chinois taka ngana ya Bruxelles chinois les gars tous sont melo billet Karine ya baté ah autre les surprise ka jour a fait na ya na biti na zana famille zoya mais ba fait c'est les religieux pezoyat ma bezé belé tout ça na biso pour na Karine Mokonzi la baronne félicitations il fallait kanazala il fallait kakanazala parce que Zambeka Mutayebi merci toujours na ba fan tout merci na ba abonné tout ya Congo les Ziba merci aussi na ba tout bolinga la baronne botika été bo peseka ba conseil ba maman autorité hein ba chinois ba nani sous basé belé ba maman autorité ba chinois ba maman tout ba Karine belé combien de personnes ba tout supporter Karine bozalaza toza apa ba Karine Mokonzi toujours bana aussi à membre bana membre na ba chinois ba so blanga billet pour na Bruxelles na ya jour à mariage mais azaki na tante parce que azaki na nazaki na bapaya ba utaye Bruxelles bazaki na kin tous les rares retrouvailles na soir ah non là ta kitoko oui faut non ta kitoko vous en a uniforme té uniforme ezalaki yo boy uniforme ana okanga ngora na chaka na boy parce que uniforme il faut na famille
funa chuba pe kana inga kolata yalinga funa yalinga mwana beta mo kase moto basket moko beti veste moko beti yalinga moi slip libo moi tatoué mon nana bikaka ça dit que dans les bonnes félicitations bisous je t'aime I love you true. OK, I love you I love you. Tolinga kayo mingi Karine Mokonzi la baronne ezaki pona bino balandia kapinga la source officielle ezaki pona bino reportage oyo toza kaka restez branchés. Rita, maman recteur de l'université de Kinshasa. Je suis venue préparer un poisson salé pour la maman qui coule. La baronne, notre petite sœur, pour honorer le mariage coutumier, tous les ensemble. Tout le monde a dit la vie là. Nous avons un zika. Moi, il y a qui m'a cassé. L'autre, c'est 5 bing. Il y a un caillou dans la salle. Ma salle. Moi j'ai préparé 3 cartons de poisson salé ngai moko. Les cabiers. Maman il y a qui couler, t'es sur lamba wae. Maman Zika. Tata mwasi no penzo ya motema mogela dorofina mwana ya kidingo mama nazana esengo makasi ndengo obali bopenza na biso ke sali ngai donc na kangengo kangisi bango mindoko na ya awa na ya kuna na opete esengo makasi ngai banda na yaki nazosala ka Thompson ngai kaka ngai bika Thompson yango ngai nazosala confuser ekoti na kana bango bayoka soni na esengo monene moteka bombanga libudu kalina na tondisa mi esengo ngai tata mwasi abadika ngai nga mama abadika nga bokilo abadika nga papa abadika ngai oyo esi oso famille mkonzi ngai ya mobali ngai ya te bato bazaki na fete ndebana ababa ngai na mbali c'est tout bizaki ba famille Robamba ezala nango mpe na poto ezala nango mpeza problème te baoyeba kaka na suka ti mais siko na kini siko ya Robamba mpe bango nde baoyeba mpe kati na suka te bangi bayeba c'est comment est-ce que c'est la belle famille bayebi en fait lettre eza non bafungo lettre te batang na kati donc il y a pas trop à dire mais un dernier mot il y a lelo ya sikoyo kaka pona ngonga o que tu à ta sœur Karine Mokonzi azolando na minuto madame Kikuli madame Kikuli babi yozaka wana ba matabata ba te pate ba là-bas. Voilà, ya tina lobi ba mataba te pate pa là-bas bino nde boye ba sope na li felo so ki pe wa to yebite donc tozana lekechu eza parmi bateau yo moine donc ce sont les premières personnes au banda makamo internet on a Karine ce sont ba proches oh ya incontestable ya Karine lekechu bonjour avant de la kiti. Bonjour Bonnie. Bien Kakayo, comment tu vas? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu quoi, ça va. Ba sentiment ni ozanango. Ben ba sentiment est belé talakaka lelo mukolo na ye talaka premier fils faina na Bruxelles mais moi contre te parce que famille zana kin a moyen kin de Bruxelles ezate ya on sait c'est mieux en fait na niveau ya kin awa na ozala pour na Bruxelles na ozata okindete parce que famille zana kin mais sengoze ya makasi parce que comme na libalo to azelango de prix kala o ba finga ba loba n'importe quoi pour na Karine abiso ba loba mabe pour na Mokonzi. Oui. Ouais. Les que tu as réclamé par un pourcentage et à d'autres. Oh, est-ce qu'on a sens si on a réclamé les angles? Oh, c'est la première visite. Naza pour faut na zope na reprise na rozope yanga papa mkonzo rozwa ndambu apesinga pe ndambu na chena poche parce que to uti musika c'est un plaisir penza et c'est makasi comme na famille bango nyonso la baronne félicitations j'ai des larmes aussi hein, tu vois j'ai des larmes aussi et ça le toki ko le baté mais ça nzambe nda permettre moni temps nzambe wa pambula biso et comment le kilangai apo anika lekechu
poanika kingani poanika Karine poanika Gel poanika Fi poanika kingani poanika Boué c'est-à-dire que nzamba la côté na biso il faut te betele maboko il faut te féliciter il faut te komisa parce que nzambe lo asali ya minene nzambe lo asali penza il y a belé il y a extraordinaire c'est-à-dire que rien à voir c'est ça. Tes dernières impressions pour Nasiko, na Otolo Basiko. Ya siko zaka base la pourquoi na pourquoi na otila bango image na butu pe na ozala za 6h. OK. 6h na za malgré déjà eza bien de 4 santé to sa émission. Tu vois na ozala penza dans les bons kasiki base la ya bien ti famille ko ya ti ba pesa mon ti ba fina ti ba sala boy. Tanga na ibo lambe. Ngai sabati kilanga quiz comme na ita quiz. Ngam na zo ita quiz zo mona quiz. Oui mabe. Zo ita ba dendo ba be tu ngam na zo sala mo. Dana pisa ki biloko nyoso na sali ma nyoso ça dit que ma mutu tout eza kitoko penza. OK, merci beaucoup les Ketchou, merci vraiment d'avoir répondu à ma question Nabiso. Ouais, merci aussi na Karine, courage, un peu conseil kaka maman batela libala eza ya nzamba pesio, il faut protéger yango, il faut bomba yango, il faut kangona motema, il faut aussi la mapenza parce que c'est pas facile battre belé ba croire pe ko bala babali te mais nzamba permettre au bala au bota so kumisaka nzambe mutayebi ba fleur ebele nzamba za nayo toza ana fayi mokonzi ngape na za mokonzi biso ba konzi tolonga déjà tu vois kombo elandaka Karine mokonzi maramne so ba konzi bilone so bokonzi ça veut dire que maman na Arieta. Bisous, je t'aime trop, ma soeur chérie Nzamba Zanayo. J'espère que tout le monde en a eu bientôt là dans Bruxelles. Nous avons dans 2 semaines pas n'endaku. Parce que azo manabi kazo mankenga. Oui moi bi azo les ketchou nazo poste les non ça est fort malgré nous avons dans Bayton hôtel cher mais nous avons pas vendre pas na yata pour bien comme na Suisse hein Suisse hein ouais na Suisse na mona ba Swissland ba Suisse ni na ozalawana ba chinois tout ba chinois taka ngana ya Bruxelles chinois les gars tous sont melo billet Karina yebate ah autre les surprise ka jour a fait ah na ya na biti na zana famille zoya mais ba fait c'est les religieux pezoyat mambeze belé tout ça na biso pour na Karine Mokonzi la baronne félicitations il fallait kanazala il fallait kakanazala parce que Nzambe ka mutayebi merci toujours na ba fan tout merci na ba abonné tout ya Congo les Ziba merci aussi na ba tout bolinga ka la baronne botika été bo peseka ba conseil ba maman autorité hein ba chinois ba nani sous basé belé ba maman autorité ba chinois ba maman tout ouais ba Karine belé combien de personnes ba tout supporter Karine bozala za toza apa ba Karine Mokonzi toujours bana aussi à membre bana membre na ba chinois ba so blanga billet pour na Bruxelles na ya jour à mariage mais ça qui n'attendait parce que nazalaki na bapaya ba utaye Bruxelles bazaki na kin tous les rares retrouvailles na soir ah non là ta kitoko oui faut non ta kitoko vous en a uniforme té uniforme ezalaki yo boy uniforme ana kanga ngora na chaka na boy parce que uniforme il faut na famille faut na chuba pe kana inga kolata yalinga fona yalinga mona beta mo kase moto basket moko beti veste moko beti yalinga moi slip libo moi tatoué mona na yebi kaka ça dit que dans les bonnes félicitations bisous je t'aime I love you too. OK, I love you I love you tolinga kayo mingi Karine Mokonzi la baronne ezaki pona bino balandia kapinga la source officielle ezaki pona bino reportage oyo toza kaka restez branchés.
ya tina lobi ba mataba tepa là-bas. Là-bas bino nde boye ba sope na li felwe. So ki pe wa to yebite. Donc tozana le Ketchou. Les a parmi bateau yo moi donc ce sont les premières personnes au banda makamo internet on a Karine, ce sont ba proches oh il y a incontestable il y a Karine. Les Ketchou. Bonjour. Avant de la Kitty. Bonjour Bonnie. Bien Kakayo, comment tu vas? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu quoi. Ça va. Ba sentiment ni ozanango. Ben ba sentiment c'est belé talaka le l'homme colonaye talaka premier fils fa na Bruxelles mais moi contre yaki parce que famille zana kin a moyen kin de Bruxelles ezate et on sait que c'est mieux en fait na niveau ya kin awa na ozala pour na Bruxelles na ozata okindete parce que famille zana kin mais c'est ngozé ya makasi parce que comme on a libalo toazelango de prix kala o ba finga ba lobo n'importe quoi pour na Karine biso ba lobo mabe pour na mokonzi Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.